Et voilà, nous sommes là dans le cadre à tenir Bino Compagnie pendant une trentaine de minutes. C'est un cadre à émission Kindoki Politique, émission Yayo, émission Langa, émission Nabiso. Bon, so va plutôt décortiquer kato analyse à capé. Topé Sarama Kansina Biso na o etali actualité politique, culturelle, sociale, paix économique, Yambo Kanabiso. Nalubango toujours que nous allons monter na plateau, nous aura toujours. Namoko ya ba invité oyo bazali bato basalaka information bato oyo ba kambaka ba et o bazali dans position majorité ba ye politique ba ndeko na biso ba scientifique pe bongo na bongo tozaka toujours accompagné na bango wapi to décortiquer to analyser actualité politique yo moto zali banda mboka awa Kindoki Politique nde Toeb Sarabinoni ne zole kalamboka le pourquoi et les comment de choses, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi yango esalema kibongo et comment est-ce que comment qui esalema bongo et puis to pesa kape makantina biso na nini sengele salema pour que nyonso et kende malamu na cadre émission Kindoki Politique ya mokona lelo ezali bongo le 6 août 2021 wapi na étendu mon République démocratique du Congo test national de fin de titre primaire et juillet sous Kanango lelo et bandaki hier jeudi et puis ici lelo wapi ministre EPST azwami na ville ya Goma na Nord Kivu alansaki Angola alansaki yango hier pe lelo yo apesi go na o etali bongo ba remise ya ba diplôme d'état et puis remise wana ko salima gratuitement na yo muto na nos diplôme d'état dans hôtel. J'espère que bientôt là au récupérer ba dossier na yo et lisusu et salema ki lobby na l'Assemblée nationale sitting ya ba o bazalaki liboso wana quelques mouvements citoyens ba ki ko telemela ko nogwama na kati ya ba confession religieuse o ezali ko continuer plus de 2 semaines na nukaka kombo ya président Seni ezali dévoilé entre ba groupe ya ba confession religieuse 4-6 d'un côté et 2 de l'autre côté et c'est na Église catholique bazana ngambo na bango na nous consensus vraiment et okanité alors bango pona côté mais alikambango bakendaki ko sala sitting ngo esukaki mabe parce que la police nationale ezalaki wana et dispersa ki bango na ba makambo na ba gaz lacrymogène pe sitting wana esila ki lisusu awa na République démocratique du Congo toujours lelo chef de l'État Ayambaki hier plutôt le jeudi 5 août chef de l'État Ayambaki ministre économie basola qui na o etali bongo makambo nyonso nani ko relancer économie nationale toza bongo na plateau oyo na papa Robert Nkumu o azali moko ya ba mpaka ya lingomba UDPS aza bonto ko présenter le sous na plateau Kindoki Politique tepo je suppose que biso nyonso sito yebié azaka toujours wana je peux dire chaque semaine ya kapona kopesa biso makanis na sagesse parce que na Afrique to baraka ba kolo bazali ba bibliothèque ba bombi mo makambo ebele ba yebi mo makambo ebele pe makanis na bango ko sunga que makambo e kende liboso. Alors papa Robert Kumumbo tenayo mbote mama journaliste bonne santé tozali ko tala toza malamu toza kotala boni makambo ya lingomba UDPS wapi quelques notables ya grand katanga ba salaki ya bango point de presse hier pona ko telemena makambo elekaki pe moi ndungu entre grand Équateur na lingomba ya UDPS bazo qualifier bino na baluba ba misusu balobi que UDPS nde bimsaki ba propos moko ya mabe sur le cardinal Ambongo alors que CG secrétaire général a UDPS récemment na matinée politique à salaki a sengaki kimia ekota mekasi baye ya grand katanga ba bimi lisusu makanis na bango topé mutu ya vraiment ya sortie médiatique on les a kini. Merci monsieur mama journaliste nazali kolobalelo bo président grand Équateur uni na mai mazali koleka na kati ya yamba katoliko na lingomba ya politique ya UDPS na ndenge azali koloba grand Équateur uni oyo ngana azali kokamba et condamné
Mambima so ya mabe mai masalami na kotiaka maboko na bandako ya Nzambe esika biso banso tozali bakilisto bayambi toyebi ke esika ya Nzambe ndako Nzambe ezali esika ya lisekite, esika ya botosi ya soko bandiko babiso bakomi kokoma kotia maboko kota na ndaka Nzambe kolongola lokola na mbujimai, kolongola ba Eucharistie, kolongola bilamba ya basango, kolongola communion et santu Grand Équateur uni et sepelite peut condamner na ndenge ya solo mambimana pe Grand Équateur uni ezali kokebisa bato banso batosa cardinal azali mokonzi yamba misoli ata ko azali le konabiso Équateur mais azali mokonzi wa yamba ya catholique. Donc tozali kosenge mwa mobulu eleki na kati ba communiquer eleki ebele na IDPS pe na Équateur. Ngai président ya Grand Équateur uni nazali kosenge kimia ezala kati ya biso ba d'Équateur na lingomba ya IDPS. Message toyebi que bato ebele même entourage ya président ezali kosala ko mesurer mambima ye bango baza kosala te. Zambi mokolo président de la République en 2019 ayambaki biso Équateur, Grand Équateur uni na maloba maye alobaki boye na régime oyo eleki ezali Grand Équateur uni, Grand Équateur na Grand Kassai bazalaki na ba injustice ban Équateur ba nyokwame mingi na régime passé na code 032 et que akosala manso pour que injustice ye na esila kasi oboti mwana kasi oboti motema ya mwana te mambi mwana kosala ekotala kaka papa mais mambi maye papa akozwa kaka pasi na motema ndenge nini mwana ye asali yambi na yango bomonaki président de la République abendaki ye kabu ya matoi ete po matoi balikaka mutu te ye alingi kolekisa ye matoi alikale mutu alingi kokanisa yende azali président ye aza président te mais ban Équateur na sengi na bino banso tuza na kimia na bolingo ya mboka na biso pe bolingo ya biso banso pour la président de la République. Message non, j'espère que l'équipe baignon soit Grand Équateur bayokio kasi na ngina zonge lelo comment ko tango le bilikambo et salima kina Kasai et zana prêtre ya Kasai monsieur l'abbé a lobela ki likambo wana koloba que o ele kina Kasai eza o salima kina Kinshasa te bango bazaki na ba problème mususu déjà et banda uta mois avril donc rien à voir na ba problème nyonso o ele kaki a na Kinshasa na centre Lindonge pe lisusu na ngambu ya résidence il y a cardinal son éminence le cardinal Laurent Monsembo on les a donc entre parenthèses pour nous ont moins éclaircissement maintenant au Italie IDPS et puis église catholique ba problème na kati nango na problème il y a Grand Équateur les lots sous lobby les lots na lobby ezongi sous ndengani alors que président a IDPS ça senga ki kimia ekota problème ngo ezo continuer apparemment guerre tribale wana et où tu as na zo sitango en tant que président de Grand Équateur ni naza ko banga c'est que ça ba mabela sima kambango banga ndenge likambo wana eza ko kende elongwi ya lingomba IDPS et comme tribal bangala la baluba là c'est très dangereux ce qui n'est pas encouragé wana ngai en tant que président ya Grand Équateur uni yango
naza kosenga pe Grand Kasai, président Grand Kasai, abenda bandeko na ye matoi pour président de la République azali président batobanso. Justement. Tant que tu as ponami, bako ponaye na ba congolais banso. Et puis cardinal Azapé. Cardinal pe azali mon Équateur ya solo mais azali cardinal ya yamba catholique. Il y a Christian ça. Président de la République alobaki ataba fingi ye mon Équateur mwana IDP sa kotate. Démocratie ezali ka mosusu même moto na moto akanga monoko na ye. Atako secrétaire général IDP salobaki c'est les faits. mais avec le c'est les faits pour la ligne. C'est que Andimi ye moto asala ki mabe mama. Ma dénoncé qui on est bandé déjà. Mais Andimi c'est le fait, c'est ça le mal. Ndé pesi li susu ban Équateur kanda. Ah ya Andimi c'est le fait, c'est que ye moto azali utia mambiwana. Donc il faut to kitsami. Tema na biso na sengi na président ya Grand Kasai avant di sabato baye pour makambo babebi c'est la président de la République musala moyete yaza na bolingo na Équateur na kati pe ya gouvernement na ye toza na vice premier ministre liaou aza mwana Grand Équateur na kati ya Sénat tozali na pasteur deuxième vice-président ya Sénat tozali na mpaka vundwawe azali président ya cour de conseil d'état c'est que Grand Équateur baza représenté na mambima baza représenté valablement na pouvoir ya Félix mais talité que mambi oyo to secrétaire général ya IDP saza koloba biloba loba na ye il faut président benga ya benga matawe yepi abendi ye matoe mais na sepel lisusu te communiqué ya SCOMI lisusu a communiqué kotie la kaka bosoto lisusu ya mabe trop bapenza solo yo oza mpaka na kati ya lingomba yi IDP c'est ozo mona makambo wana nde ezo pourquoi pas ko bengisa ya bino Ngai Robert Kumu oui nazali président ya Grand Équateur Uni nazali ya solo moto IDP mais je me trouve inconsolable. Osa déçu na plus que d'un côté ba communiquer et outil d'amboka ba audio zo tambo na ba réseaux sociaux pas si mingi na motema pe mwana na biso pe de ko na biso kabuya asali communiquer lobi eloko musati na paragraphe na ni asika ba guru spirituel ezali kaka kotia lisusu potopoto yango tozobeda bango matoi bakitisa mitema président aza président la biso cardinal aza cardinal ya bana nyonso ya Congo pe na Afrique po cardinal azali cardinal ya Congo pe na Congo ya ngambo aza moto munene mais kotiola ye eza malamu te pe bana Équateur ndenge bazotu la président eza pe malamu te yaza mokuzamboka omoni na ndina yango équilibre na kasi wana ezopesa biso mwa kokoso tolingi kimia tosangana po tokende oboso na kosenga bana président ya Grand Kasai communauté ya Grand Kasai abenda bandeko ne matoi lokola ngai na zakolo basika na kanisi na tindaki message na Gemena na radio Liberté Gemena na lekisi message na kanisi likambo ekozonga te mais bobebisa bolingo katia cardinal na président de la République te il est certain moi biloba lobezali mais ekuko bema batote dans niveau na bango ba wi ko régler ba makambo oyeleki biso ba soto yebite
Solo penza ozampaka ya ngomba UDPS kasi ozampaka pe na bambula na ko vivre mingi na mokili lelo yo monter ya tribalisme na kati mboka na biso route histoire apparemment montango ekomi makasi nde na tango oyo qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est à la base vraiment ce qui vraiment faut qu'on analyser on a ndenge wana nini ko ça que monter ya tribalisme les recul na yebi makamomana Mayei bateau bazali kososola utilité à décentralisation te bali ko pesa décentralisation connotation ya mabe ya tribalisme c'est ça le mal biso toza bato ya boy totika na donc tango tozalaki Mobutu aye na mama moko tata moko bokozi moko ekolo moko c'était bien beau ça c'est l'unitarisme mais biso décentralisation ezali la division dans la diversité l'unité dans la diversité tozali bon moko mais moto na moto aye bakosala makambo esika ya ezali bokabwanité bato balingi ko bebisa décentralisation baza ko kotisa tribalisme na kati okomona meme na province de Mambré lokola grand Équateur okomona ba mongo isi baza komizongisa na kibongo omona bangwaka omona ki oyoka audio wana biso bangwaka okomona ba différentiel wana eza ko tinda bato babebisa décentralisation. C'est ça ma lecture. Lecture nanga ezali certainement makasi ya mobo. Tout ça qui peut-être prêt qu'on a na décentralisation. Non, si. Tout ça prêt parce que population a sega kiango. Unitarisme et la kisaki ba faiblesse dango na gestion. Hein? Et alors bato yo pe tant que ça la décentralisation ngo, peut toujours penser ba province ba moyen te. C'est ça les grands problèmes. Hein? Même la province est décentralisée, démembrée. Territoire où bazo kanate. Puisque c'est ça l'erreur. Il faut tout ça l'effort pour sa décentralisation. 26 provinces pe botimbuto balongoli gouverneur o basali bazong si mauvaise gestion ya classe politique impréparée et puis bateau bazotia bango ba président de l'assemblée ils n'ont pas cette culture. Pour cela, pour remédier à cette lacune, il faut ba élection et bandalancer pour motaza enseignant ou infirmier soko azali na assemblée municipale. C'est bien beau, bien l'assemblée de secteur. À Kobanda, Kokoli Samaël Naye, à politique, à Bandi comme échevin, la secteur, puisque échevin ou na conseil de secteur, à Bandi Kuna na conseil, à Mati, à l'équipe, à voter Mbalo Kuna, sali 5 ans, Mbalo Kuna Soko, à l'assemblée provinciale, a acquis déjà expérience. Mais si quoi le motaza enseignant ou bien infirmier, allons directement à commis député provincial, mais acquérir expérience politique, même débat éviter. On a qui sont pour, qui sont contre, mais les Camerounais solo à éviter. Même décentralisation, pourquoi décentralisation est c'est ça laquelle tu vas commis quand il s'amengi na tribalisme puisque on ne peut que subir cette impréparation. Mais c'est le pire. On y a-t-il kambetali élection il fallait banana CP matamane tout le monde il a déjà les autres mois retard na o etali bongo ba déjà bureau à Seni fallait vendre mais qui notamment même président à Seni na ayebanité ba discorde na ngambu ya ba confession religieuse qui a consensus tant le Cameroun et ça plus de 2 semaines déjà biozo tanga ngolo lengekani. Oui maman makambo ya Seni makama maponami
je sais, ayebi ezalaka kaboye bato ba dans le cas. Ti ba koza consensus. Bien que bato biyamba bazui consensus te, mais au moins tango batindi mikana na bango. Ba batindi PV. Ba yo batindi rapport. Il manque de consensus. Bon, rapport PV Zali annexe à rapport, c'est que là comment ça limité. Qu'est-ce que maintenant na information à Zwango bureau et assemblée nationale. Ils ont ça là tout avant août, avant septembre, bas un consensus entre les confessions religieuses, il y aura un consensus puisqu'on est en démocratie. À un certain moment, l'intérêt supérieur de la nation oblige, mais retard les atteints puisque vandi sango na parlement na session de septembre awasika ba ko vandi ça puisque c'est supposé assemblée les vacances parlementaires donc bazo sala un travail minimum donc après vacances ba ko vandi ça bureau kozala ce qui est inquiétant aussi bon c'est aussi prématuré la déclaration aussi normale Soko, de tous les deux camps, de tous les deux partis. Soko Nayoki, FC Salobi, tu repères sa moto, Batunabi Sokaka, Soko, ma confession religieuse, c'est normal. C'est normal, puisque pour pousser Bango Bayokana, pour pousser ma confession religieuse, Bayokana, il faut moi la pression notamment la Mouka ensemble pour la République. Oui, ça c'est pousser Bango Bayokana ba pesa moto, ce qui est normal, il y aura retard exact 30 mois pour préparer l'élection. C'est normal, les a ébélé puisque tango expérience il y a mandat, il y a 2019, puisque pendant tout le temps, FCC n'était pas prêt d'aller aux élections. Bazalaki, il parlait plutôt, ils avaient Bazali Koloba, Oumela, théorie Nabango ya Oumela, il négligeait la sphère de l'élection. Mais ici, Bissoto, tout ça, Koloba, Oumela te. Vous après pendant qu'il y a une élection. Surtout dans l'élection et Salema. En 2023. 2023. D'ailleurs, tant que 2023, c'est l'idéal, mais l'élection, mandat président c'est en 2023. 90 jours. On est la constitution. 90 jours avant la fin de son mandat. Et avant la fin du mandat du président, c'est quand? C'est pas 2023. Le président est entré en fonction dans février 2000 ou janvier 2019. La fin de son mandat, ce n'est pas 2023, c'est 2024. Pour que ça 5 ans. Ça c'est l'idéal, puisque l'élection est seulement qui dans 2018, bon, mandat, le 30 décembre ils disent bon, le 2023, qui fera 5 ans. Non, il a prêté serment, il est entré en fonction. C'est en 2024, 2019. C'est pas 2018. C'est ça la Constitution. Article, je crois, 72. Avant la fin de son, 90 jours avant la fin de son mandat. Le président en exercice, le chef de l'État en exercice, c'est d'être président, mais ils expédient les affaires courantes, ils rentrent dans son parti, ils préparent les élections. Mais 90 jours, c'est le jour que le président a prêté serment. Ce n'est pas 2018, c'est 2019. Alors, la fin du mandat, c'est 2024. Ce n'est pas 2023. La population Zoyoka, et commis. Non, et comité, c'est ça la loi. C'est la Constitution.
maman, et la constitution, 90 jours avant la fin du mandat du président en fonction. Le mandat prend fin quand? Le mandat prend fin le jour où il a prêté serment. Le 24 janvier 2019. Et ce qu'on sait, le 24 janvier 2019. Pour mandat ici, à 5 ans, c'est quoi? C'est 2024, non? C'est vrai qu'il y a expert c'est ça la vérité. Mandat à président aussi dans la 2024. C'est ça, c'est la constitution. 90 jours avant la fin de son mandat. Toujours que IDPS balobarango binomo bolobango que binomo organiser l'élection malam koleka oh non les ala na République démocratique du Congo pour ça parti il y a démocratie lelo il y a ba discord des bandits déjà na ngambu de part et d'autre toujours li kanini na 2000 en fait na tant to ça ba élection et que cause la libre transparente pe cause la ya malam makasi oh IDPS et ko présenter les biso et ko préparer les biso maman biso nous avons l'expérience et à combat. Et n'en déplaise les gens qui parlent, bateau bazolo bakabilo balo. Biso tous en l'expérience one. Et tu as dit que Soko mon toisin a pouvoir illégitime, il ne peut pas faire de réforme. Bateau va qu'on dit maïté. Parce que pour que bateau va payer développement, va appuyer Makambo. Il faut en la légitimité. Yo kan ici, président de la République, à lobby, t'as la succo, à lobby, état d'urgence sanitaire. Tout ça, il y a pratiquement une année. Hein? Depuis 2019, janvier. Hein? Avril ou mars 2019. 2020. 2020, oui. T'as le comportement du Congolais comme Minango. « 22 heures, plus d'activité. Les Congolais, ils ont la 22 heures. Qui chasse à Kinois. Est-ce que ce qu'on a légitimité, aux a légitimité, les Congolais, ils ont autant de la garder. Ce qu'on a nga na masina. Ce qu'on a na Kimbuta, soso ezolela, elok ezate. La 22 na matongé elok ezate. Batu bazoto sa kaka boye yo kansi batu bazoto sa puisque balingi motote eza mibeko mutu so fati on misala mibeko soko balingi yote bakoto sa te oh mais si ils vont révolter hein maman yango memi yango na 2000 non ezangai na memite ezali constitution 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. C'est la constitution, article 72 ou 73. Article 72, Toro Lukangu. Oui. 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Hein? Et ça, 2023, le président a prêté serment en janvier 2019. Et son mandat termine janvier 2024. C'est ça. Naza linguiste, constitutionnaliste était. Mais c'est ça. Je ne crois pas. Mais ça, un constitutionnaliste a pour contredire Ngaï. 2 mois avant, et même ça, c'est pas la constitution. En novembre 2023. On est allé constitution. Constitution lobby 90 jours avant la fin de son mandat. Oui. Et il a prêté serment quand? Janvier 2019. Et alors 5 ans, comment? Quand c'est ça, il 2024, c'est que 3 mois avant, et ils ont en octobre 2023. Mais oui, c'est ça. Mais mandat naïe, il quitte le pouvoir 2024. Mais c'est la même chose. On peut, il assure, oui. Les élections peuvent s'organiser en janvier ou en décembre. Mais lui, il est au pouvoir. Il n'a pas quitté le pouvoir. Il est là, il attend les élections.
Tozo Koba, émission qui est politique, il y a mon lelo petit à petit, Tozo qui est vers la fin. 100 jours, le gouvernement Samalukonde, Bino, il y a eu 2 pèses, Pebam, Paka, Lingomba, le Lingue Kaniboso, étudier bilan. Il y a 100 jours, il y a le gouvernement Samalukonde, qui d'ailleurs avance hier le mercredi. Ce qu'il faut au sa bilan, au sa pourcentage, et les années. Le bilan, après ça, à mi-parcours, 100 jours. 100 jours, les alliés indicateurs. Qu'on y ait dosé, bilan qu'on ait la priorité, tout ça là, qui est-ce que l'objectif est quoi atteindre? 100 jours, les alliés, le colo bandi moussala, va faire sur essai. Essai non concluant. Essai mais moussala est salemi, maman. Moussa les salés. Il y a une population baeba. Oui, bazomona, bazomona. Isef. Isef. Moussa la Isef azo salawana. Eza Moussa la de. Kokangaka bat. Eza Moussa la. Yo mona na mboko oyo bakangi général. Colonel bakangi. On eza Moussa la de. Na université, ba na classe, pas de syllabus. Ba syllabus. Mon bec on essaie côté en action. C'est en action. Ah bon? En action. Vous m'informez là. Oui, tout na baninga no ya peine na campus oh ba institut privé té. Tu n'as pas université officielle, c'est en action. Sans compter la gratuité. Sans compter gratuité. Retraite il y a des enseignants. Ngaï, na 6 écoles primaires na 69. Maître Nangaï, Georges Ngalo, qui m'a enseigné en 3e primaire, jusqu'à aujourd'hui, à enseignant. Oh mais, là là. Hein? T'as là 69 na 6 écoles primaires, c'est-à-dire na 66 dans un 3e primaire, ma enseignant nangai maître nangai azati les enseignants. Maître Ngalo Georges, a comme directeur, azaka enseignant non, mais azo retraité. Mais si koyo sans que ba marger en gros retraite na budget, moi ba ministre ya EPST alobi a retraité bango apesa bango retraite na bango moto moka zwa $3,000 na mbongo oyo bazala ikoyiba. C'était pas 2500. 2500 na 3000 eza ka chiffre te mais bazwa kate soko enseignant akufi 6 mois et 6 babosani. OK. Hein? Mais si quoi soka akufi aza en retraite. Eza ko salate. Ba to azolo ba biloba oh ba sali eloko te. C'est ça. Yo moko lobia ba diplôme gratuit. Yo moko lobia. Hein? Bana ba ke zo ba diplôme na bango. Ba diplôme d'état et ça to dit ça ba to bazwa ka izute. Ngao tutile we yanga na zwa. Ah moi ni kende ko zwa yango est-ce que les autres personnes soulagement te. Tout le bagage kawana social kaka social sans to compte dans l'économie. Avion. Population sur la il y a ça un problème au lit. Avion. OK na mbandaka 45 minutes ezalaki 250 sika $110. OK, aller-retour 220. Tango ezalaki 250 kaka 220 au qui même pas bien il y a aucun d'aller simple. On les ali musala te. Oui, na ça comprendre ba maman ndingi bazolo ba biloko ezo kitate. Oui. Musala ezo sale. Ezo sale mandeni. Malem bezo. Te eza malem te. Gouvernement a timbeli ba commerçant véreux. Aket na source sika ba benga ka biloko. Ayebi talo ya biloko na bango. $6 bango azote ka $60 carton ya soso. Ou ya piodi. Mama tango biso zaliao
omoni na ngambo na bino ezalaki siko sokinese ezalaki sikotra awa na mopanzi ezalaki sapa Thompson Ramias Thompson $3 Misato $9 mais gouvernement lobby $10 mais sikoyo baza ko bunda entre 60 na 10 tozwa chiffre nini gouvernement lobby et les $13 te et c'est sûr bakoyokana bakozwa compromis mon bakozwa compromis parce qu'on ne peut pas imposer dans l'économie économiste économie dirigée ils ont malamu te il faut qu'on soit na yepa pe mazo a commerçant a kofuta ba taxe mais après mazo moi mais où il y a $60 leki na kanisi ba maman il faut bosser là pona ngai autant tozanga biloko que toi enrichir moto aye kaka boye ba maman ba tekaka biso ba maman na bino oyo ba tekaka okomona ba progressaka te pour avoir bénéfice pe malonga te bénéfice ezate baza ko botola bango lelo azaki na capital à 500 000 oki ba lo ba na 500 000 so ba kei a osoma biloko à 200 000 simbo no se kei na ye maybe non mais soko 500 000 soko carton est comme $13 ezaki $60 $13 na 500 000 ils a combien okozwa 3 4 5 cartons 6 cartons 8 cartons et m'anticiper commerce qui ndoki politique capital non yamati biso tozomona gouvernement ezosala évidemment mbanda akumisaka mbanda te et ezali droit na bango biso pe tokumisa jamais Mobutu jamais mais baza on a pas pesa pe makasi bo ngai Robert Kumu na Kabila ti na eko reconnaître chef de l'état kaka na 5 ans oh Joseph oui dans koloba no solo je l'ai reconnu chef de l'état kaka accord à 5 ans parce qu'il y a attente toyokani bon c'est le moment où je l'ai connu chef de l'état je l'ai reconnu comme chef de l'état après jamais qui ne politique à l'église mbanda akumisaka mbanda te mais musala ezo salema musala biso osala musala sama osala musala puisqu'ils faisaient moi besoin de sous te tokanga ba généraux ba recette à l'état ezo mata puisque moi besoin sous te ba coulage de recettes ils sous te est-ce que quand ils a répercuté na kati voilà tango budget kokota budget komata les populations ressentir que non va ressentir puisque biloko kokita je pense que en décembre 2021 et que ça la tant soit peu mais en 2022 je pense que tu peux sentir oui Félix Asali Moussala émission de politique à l'éle comme na suka papa comme to épuisé ba air na biso vraiment nyonso mais lobano ya suka par rapport à émission o ezanini et puis un mot par rapport aux étudiants congolais à kufaki na Inde mon ba désordre salami 2 jours na ba ville ba indien ba fongolete réaction pe ya ministre des affaires étrangères kangisa nyonso ana na 5 minutes kaka au PCBiso de Kanisna o ya étudiant na yokaki yango baninga biso bandeko na biso ya Inde bameka ko doser puisque ko batela milimu moni banje bazaliao baza bandeko soko zoku héberger batu na mboka na yo il faut protéger bango po bazana sommet na bango puis réaction il y a vice-premier ministre Lutundo Lapala s'est encouragé, il a fait une mise au point. Il y a Malam, Atindira Bango, un message de fond. Pour Liloba Suka, la mission, Ngai Robert Kumu, Nazali Kosenge,
bana Grand Équateur uni batala bandeko ya baluba te puisque makambo oyo ya secrétaire général ye na ndenge atiolaki cardinal bosili bopesi topesi position na biso tokondane yango mais etikala na niveau wana elongwa biso na baluba po biso na baluba pe toza atina te toza na likambo moko te. Félix aza président de la République certainement aza muluba mais aza président de la République président ya bato nyonso. Alors mwana wana ndeko na biso Kabuya aza solo muluba mais aza secrétaire général de presse acte azo posé na kopo ya baluba te partout esangisi pe bikolo ebele il faut que loba aza alobi yango azozwa ba mikando wana na kopo ya bango ba ya ye secrétaire azoli yango na kopo ya baluba te. Voilà message na ngai bolingo bokoto entre ban Équateur na bana Kasai Grand Kasai na Grand Équateur toza na likambo te. Kabuya soka alobi mabilobana na e alobi na kombo ya Kasai te alobi na kombo ya IDPS biso bato ya IDP tokobenda ye matoi président pe abendi ye matoi soko aza na mayele akoyokela mambi président yebisi ye mais etikala ndenge wana. Émission Kindo politique alelo esili awa ngana koloba ko kimia pe bolingo ezala na batu nyonso ya République démocratique du Congo kaka baluba na bangala tema biso bon soto lingana vraiment au fond tozala bato ya bolingo parce que tozana eloko moko ezo sangisa biso eleki makasi eke o ezo kabola biso. République démocratique du Congo eza patrimoine na biso le plus commun, patrimoine na biso ifongi to baki na bon to na biso nyonso pe na bolingo banso na loba mingi to longola ignorance pe to linga mboka na biso e ba compatriote nyonso bazwami libande ya mboka pe na kati ya mboka mbote na bino pe tokutani mikolo ezali koya na sujet moko souci moko toujours ya ko servir bino kimia e umena mabota na bino.